Mambuta le voile. Kilo mon kembo. Na banzi mukolo oya lelo to zela kya ko la zela. Esika wapi mbela epesamaki. Ba instructe epesamaki. Mais mukolo mwe ko kakate lelo mukolo ekoki. Ngana tondi samine sengo. Na kokoma na mukolo ya lelo na yebi ke bino pe botondi samine na sengo. Poso to yoke ko mutakingandi akufa kilobi samedi inzambe amongu kola lelote na ba to yato za mama ne wana te mais esengo pona limba pour ba bozi biso ti tokoma na mukolo ya lelo to bilengele ki to mbongisa ki pona koyako awa koyako tondisa salo oyo ezali pona lokumu ya mozote ezali pona esengo ya mozote ezali pona lokumu ya nani ya bakulu oyo wapi tozali kotombola tina mukolo ya lelo kilo monkembo na banzi tangu nyusu na lobala moke mfumukimbangu azali motindami oyo wapi tata nzambe atinzaki aya na mabele na biso mpona kolongola biso na bapasi oyo tozalaki na yango na boniokwami oyo tozalaki na yango na maboko ya bamindele me tangu nyusu na lobala moke na mfumukimbangu toza mibale toza bana ya mfumukimbangu na musuni toza bana ya mfumukimbangu na molimo eza na bana ya mfumukimbangu na musuni eza pe na bana ya mfumukimbangu na molimo ngai na yondeli totelemi awa tozali bana ya mfumukimbangu na molimo kasi na musuni te na molimo mfumukimbangu abotelemi kaka ba na musuni mfumukimbangu abotelemi kaka bana misatu sorokele dia lungana dia ngenda na kisorokele na dia lungana aboti bana 26 wana azuma kila batata na bango azoti makila pa ya tata na ye donc liye wana nyonso tu ezali bana ya mfumukimbangu na musuni bana 26 pakobota bana soki combien bana na soki combien pakobota wana linie ya mfumukimbangu na musuni mais biso eloko ezokanisa biso na mfumukimbangu eza makila te mais ezali nini molimo donc tozali bana ya mfumukimbangu na molimo kilo mokembo mfumukimbangu yambo ete na bino kombo biswaki aya na mikili ya poto kombo na ye ezalaki ondele lokombo bazipa ntango na mofinuku nakosi tozali l'église kimbanguiste awa bazalaki kobelela mfumukimbangu ondele na kati ya ndako balingaki kobimisa histoire ya mfumukimbangu libanda te mais tangu kaka na bino kombo biswaki apekaki mbela na mfumukimbangu akoti na batelevizio na baradio bato ya modele babimi à travers le monde lukuta to lukuta te babimi à travers le monde bana ya bapolisi babimi doki ya bandenge na ndenge yangu babimi mutu na mutu akomi koya na histoire na ye mutu na mutu akomi koya na histoire na ye oyo ekomi lokola les pantalons de Moriba kilo mokembo nani ayebi les pantalons de Moriba nani ayebi histoire ya les pantalons de Moriba donc c'est comme na ye les pantalons de Moriba ezalaki na garçon moko kombo na ye monsieur Moriba babengisaki ye fale akende na fete mpona kokende na fete akei na magasin asombi pantalon ntango aye na ndako alati pantalon aremarke ke pantalon 5 cm ezalaki de plus fallait akata yango atia compte parce que akokende yango kongo te pantalon ekumulai sapato ezoni ya ntango akeba ya koko na bango koko na bango bangana mikolo
ça tombe à l'écart. Avec coco. Pantalon dans 5 cm, les hommes là, ils sont pour 4 la gamme, au long de 5 cm. Là, nous sommes mis dans les billets, dans les billets. Mon père est mort. À quel point maman n'a pas? Maman, pantalon dans 5 cm, ils sont pour 4 la gamme, pour que les fêtes. Ah, là, ça va commencer à l'année. À quel point elle est à contacter votre union sur le bazar qui n'a pas nini kaka azana souci 5 cm ya pantalon na ye elongwa bango nyonso bakuri moriba yoki mawa abitikana lala comme ça tama na lamuka kaka ngaya na keko sokola ali mamona kena satula kaka pantalon ko kongo na kena ukaka ko matana dunia kajielo ikamutio. Comme on a appelé, oh pauvre Moriba, à ce niveau de sacrifice, dans le vie, on a fait des cas de ma bête, tu vas dans le sol. À payer la qui s'est dit, ça devait être pour papa, oh, bien, Moriba, c'est là. Maman, on va dire, oh pauvre Moriba, à ce niveau de sacrifice, on a fait 5 cm. Bango nyonso, bango 5 cm. Si vous comptez 5 cm, il faut pas nyonso. Moriba, tant que la mouki, à soukou la bia, à bout, à mouka. Allah ta pantalon pour lui couper. Qui l'a montré? Pour la nini, à ça qui a confiance à mon côté, à Kéya. Les solo et en fungimbangu et comme le rôle les pantalons de Moriba. Oh, il nous a à bête à la guénée. Oh, il nous a à bête à la guénée. Moussoir qui m'a aborté. Pas confirmé que Kimbangu a aborté. Musabi kimbangu akibana londende babota yete bapenezi komona londende ale mwana zone la tapake baki mwana baiko pese pa mama Nzembo na mama na papa Puyi mama Mwilu na papa Puyela ba histoire zuri maendele na ndenge ngai na bifuko mutamu na tala ba monyo suna ba kaka les pantalons de Moriba to sito mona na biso Moriba makamnya na mona donc cela veut dire quoi quand vous landali kambu ya kimbangu linda ozalaka oyo balobaka ngulu ya mbakala. Ngulu ya mbakala nana yebi ni sesuwa. Ngulu ya mbakala bana mbele. Ngulu ya mbakala zalana mbeli. Soko ni ngoko maye zalana mbeli. Kesa pena ko ya solo soko ngoko saye zalana barigima. Balobi tout parce que nous nous avons inventé les cambias sika. Oh, il faut que tu balandela ye. Tolobaki ya mota toujours beta les solo ya blues kimbangu. Tole qui s'appelle pilité. Tozangi s'appelle mungwate. Ya mo lobi likambo avec des commentaires. Bat maboyo ka ole sunte. Ya mo ko lobi amo sans commentaires. Bat maboyo ka ole sunte. Parce que obéi ici. Beta les solo ne ya moisali. Tata Nzambe atindaka mobikisi kaka soki boza na posa ya mobikisi. Soki boza na posa ya mobikisi te, Tata Nzambe akoya te. Kilo mokeme. Nene sasali 15 ans d'Angleterre. Oya sasali 15 ans tout le monde. Kolega 15 ans. Oya sali kolega 10 ans. Oya kolega 5 ans. Si vous voyez qu'en Babylone, je suis envoyé. Si vous voyez, bandé va la posa envoyé te, soki bandé va lili envoyé beaucoup. Ba okende na gouvernement ba pesi ni job center ba pesi ni wapi papa akena côté ba miki ba côté ni kama ngo esili no bana ba mona posa ya envoyer te toza l'église anglicane si vous monez ko mutu ngo atundu de l'église anglicane ni envoyer ba ngi et ko sala ba ko ba na pasteur mais biso no ba na biso na Afrique ni toza na posa ya ba envoyer pona ni ba ya ko longola biso na ba pasi oyo wapi toza na ngo tolobi Muntu nyonso tu awa na mabele asalaka makasi kwa koma na niveau élevé. Et niveau élevé ni kolakisa nini? Lelo oyo mwana mukateli wana soki batie mutakitotila mwana wana banakobetaka mutakitotila. Ese mutakitotila kuna pasi? Ese mutakitotila kutu tali kutu ye betaka na yo ye mutakitotila bana. Kona ni parce que ye aleki ye na makasi. Les gens qui ont commencé à l'ambambo va bamir dans les est-ce qu'il y a au moins pas est-ce que vous savez tout à l'heure vous y allez en voir faut n'amener et l'ambo et qui ont la casse mais les gens sont pas simple au code
yo otema suwana okoluka moya okima mpona nini oyo soki ekweli yo awa otika. Donc cela veut dire oyo eleki yo na makasi, mais oyo ezali matière, tandis que oyo eza matière, yo mpe moto oza matière. L'homme est à la fois matière et à la fois spirituel. Tangu matière ekangi spiritualité na yo, matière nyonso tout ekodétruire yo. Balobi mutu fo alongwa na niveau ya kozala matière akoma spirituel, wana matière ekodétruire yo lisusu te. Jésus azalaki balobi fils de Dieu, mais quand batiaki na basete babeti basete kolela poka mutu azalaka te. Liloba moko bakangi na maloba nyonso Jésus banakolela père pourquoi mati abandonné lisusu bakanga te. Donc basete elekaki makasi na pose vrai ou faux? Etienne babambai na mabanga babambi Etienne mabanga ebomi Etienne na mabanga na Etienne na eleki makasi donc matière eza makasi koleka mutu. La seule personne que monde ezalaki au-dessus de la matière eza mfumuki mbango, parce que basalaki nyonso baboba ye, bakotisi na batono, bamelisi bapoison, basali banini nyonso tu babeta bamasasi bacuba bambeli badiembika basala nyonso kimbangu akufa te. Pendant 30 ans, Mundela a nyonso ya kokoma kimbangu, mais akoka kimbangu te. Donc kimbangu azalaki au-dessus de la matière. Mais kimbangu, est-ce que c'est vrai kimbangu akotamaka? Est-ce que kimbangu banokotaka ye? Est-ce que kimbangu basalaka ba histoire nyonso zoyoka? Nyonso zoyoka, il y a de vrai, il y a aussi de faux. Certainement, na mboka na biso pasi ekotaka na mabele na biso pasi ekotaka. Pasi ekotaka ezalaka nini? Ya liboso bamindele bapre kobeta biso fimbu na kati ya mabele na biso. Parce que mundele azalaki na devise moko, devise na ye ezalaka nini? Ndombe kana yani mebaka mfimbu ve akochange te. Donc mutu mwindu soki azwi fimbu te akoyoka te. Donc il faut kobeta mutu mwindu fimbu. Ndenge bana kobetela biso bafimbu bakoko na biso bazolelaka epai ya tata Nzambe. Bomengo na biso nyonso bakoko na biso bazodwa bazopesa na bamindele bazobemaka na poto nyonso bakoko na biso bazolela. Alors eyaki kosalaka maladi eyaki kokwea na mabele na biso. Maladi wana ezalaki maladi oyo bane kobenga maladi ya manimba, maladi du sommeil. Ndenge tovandi ko biso nyonso katongi. Donc ntango wana soki ezalaki na lero ata 20 parmi biso baza nango. Donc ezalaki maladi moko traitement nango ezalaki komonana te. Il a fallu bakoko na biso babelela na tata Nzambe mpona nini traitement mutu aya kosunga biso. Ndena le mwana tata Nzambe akoyoka. Bamindele bafandaki na réunion na bango. Ko bamindele balandaka makambo nyonso mibale na musuni na molimo. Biso tozalaka na bakomando na Congo. Keba wana bakomando ya seta. Mais awa bazalaka na bapara commando. Donc bango bazalaka na eloko babengaka para commando, cela veut dire au-delà ya commando. Biso tomelaka paracétamol. Donc ezali au-delà ya cétamol, c'est paracétamol. Donc biloko nyonso eza na para, cela veut dire au-dessus de. Les noms sont bâtis madesu, babi paramadesu. Donc cela veut dire au-dessus ya madesu wana. Ni les autres quatre, tant que vous bâtis à l'eau, mais le mot paramadesu. Donc ce que nous faisons para, c'est que est commis biloko on a mis sur le souni au coco monaté. Parmi les papiers pour tirer, babi bateau, tout ce qui est mais qu'est-ce qu'il faut? Quand nous allons prendre un souni na molimo, bamoni étoile la l'écolo. Donc étoile là cela veut dire que moi na moko ko botama, mais moi na wana
azali mwana moko azoya mpona kobikisa loposo moyindo. Bato mingi bamikofanaka ntango bato Jésus na Bethléem bamagicien na Orient bamoni étoile bazolanda yango boye. Yo kolanda étoile sikoyo soki okomi kota mai sikoyo osuka ndenge ozolanda étoile na Congo ekomi kota Brazza sikoyo bino bokomi na fleuve bosuki encore na lelo wana mpe bamasuo ezala na moka mwa babatu babwata soki kotana potopoto kasi kokangami étoile wana ezali spirituel ezalaka ya molimo okija komona wana liso ya mosuni okomona kama kana liso ya molimo mpe okoyeba kolokalize eza wapi po étoile ekozala na likolo awa sikoyo tozomona étoile awa yo bon eza na ndako mais soki okebe na ndako wana eomona mpe eza na ndako wana nakosi eza na sens te ntango bakosaki biso bakalelaki te mpe biso te ntango tondimaki topose question te parce que nga kozala wa moto aza na sikafoto omona ndenge ata étoile ndenge moko ntango ozokende étoile ndenge elandaka yo étoile wana eza mosusu alors eyi kosala te il faut bamindele babanda kopanzana balukaka étoile wana ezali wapi nde ebandaki kotambola mondele oyo babengaki monsieur David Cameron. Monsieur David bolimbisi nakoti na bangete Monsieur Cameroun. Alors Monsieur Cameroun abandaki kotambola akomi na mboka moko na cheval na ye esika wapi akoti na mboka abandi kosali kosolola na bagene me mokonzi ya mboka akomprendre amoni na molimo api moto soki asali makambo oyo aza nango mposa biso tobeti parce que azoluka moto akoboma nde ayebisi bagene ke bosala ti bokoma moto oyo avant ke asala eloko aza nango mposa ntango bagene bazoboma bakubakende koboma ye mama moko alobi soki kaka mondele oyo akufi awa mboko bamindele bakoya kokumba yango biso nyonso kokufa ake asinali mondele akimi bagene balandi me cheval eleki mbangu okima kimi ake amoni mama moko alobi aduka mama nga bazolandaka wana makoka koseka bazolandanga sala nyonso tu bomba ngai lokola ekomaki mpe pokwa bazwi cheval balekisi na nsima ndako bazwi mama nazwi tata wana mondele akotie na ndako nde abandi kosolola na ye apesi biloko ale apesi esika alali na butu ntango alali mama wana azolota ndoto bazoyebisa ye ke moto oyo okombi na ndako na yo moto oyo obikisi soki oyebaki kaka makambo oyo ye aza nango na bandi okoki koyamba ye te eloko azoluka mwana ya koboma me mwana wana ye azokoboma aza na libumu ya mwana na yo lwezi soki kaka na tongo mama mondele wana abimi ekapesi yo kado ozwi bakado wana yebaka te oteki mwana na yo mama wana ntango alamuki eza ndoto ndoto nini mama wana komona ezalaki mama Kinzembo ye mama Kinzembo moto abotaka mama Lwezi alors ke mama Lwezi abalaka ye na papa Uyela yangu na tongo alamuki mondela mabi atuka merci déjà na ndeko ba kamata mwa bakado oyo vraiment utika mama bi simba bakado na yo soko oyebaki makambo eza kati na yo okoki kotelemisa bakado wana te kopesa na ngai kende kaka nde kokende mondele wana kei mama Kinzembo abandi kozwa soin ya zemi ya mwana na ye parce que ayebeke zemi oyo eza zemi ya makambo parce que amoni oyo amona papa Kuyela azalaka muntu oyo babengaka nganga mbuki abandaki kosalisaka bato na banzete soko obeli akozwa banzete ngaki asalisi azalaki muntu abandaki kosalisa bato na ndenga mokoko tandis ke mama Lwezi azalaka mondimi monene ya christianisme me mama Kinzembo ntango kimbangu abotami na bomwana na ye kimbangu bapara bakufi ntango bapara bakufi mama Kinzembo arécupere mwana wana po abokola ye moko donc kimbangu abotami sous la dictature ya mama Kinzembo parce que mama Kinzembo azalaki dictatrice kilo monkembo
Kimbangu akoya kokola mwana moko respect oyo ezali ke na village bato bazali koapprécier ye soko ozosala mosala soko oza mokolo ye akoya kosalisa yo soko otindi akokende azalaki motu moko atosama ntango bazokola azalaki na cousin na ye komona ezalaki Dopetelo azalaki na mwasi na ye babotaki mwana moko mwana na komona ezalaki nani yaya nani ayebi komo mwana sikoyo soki nazoteyaka bandokoma po bato mingi ntango nateyaka bayokaka na mawe mwana na komona yaki yaya nkitudia azalaki mwana ya liboso ya mama Louise mama Mwilu mama Mwilu abalaki cousin ya Kimbangu komone nani Dopetelo abeli amoni maladi ye makasi abengi Kimbangu akina Kimbangu atuka cousin mutakana nini kaka chauffage abi cousin nga namoni maladi nga nazobela na kobika te mais problème eza te soki nakufi naboyi mwasi oyo azonga na mboka na bango indépendance physique tozuwa ye etikali chacha ya molimo